Bonjour, bonsoir à trop chers abonnés de Gemidor Télévision. C'est votre humble servante de la presse, Benitam Poudiot Amadou, BM, le mignon de la presse congolaise. Vraiment, les lots, Toye Libino Sango Yamawa, ou épéci passe, vraiment épéci passe. On a habité ce qui, ils ont salandé, Bamsou Bazo Lela, les lots, Toye Kobungisi, de Konabiso, Papa Nabiso, Chaba, artiste et comédien, Toye Baki et Biso Nyon, mais épéci passe dans le monde entier. Bah, oh, Nyon, so, bah, Baki, Papa Chaba, vraiment moscovite, donc épéci vraiment passe. Donc, merci à Bino Nyonso et Bozaka branché na Gemidor Télévision, vous s'abonner massivement à Gemidor Télévision. Toza awana lupangu nanda kuya papa Chaba, toza pas naïf vraiment famille bazawa bazolela donc il passe ça il vraiment passe na motema sango autant to ka kyango isai lokola kake na mato ya batu vraiment to ebite za nini ba artiste et comédien ya biso bazo sila seko sila to ti ko perdre maman la biso chako awa kaka na ne oyo 2021 et to perdre le sous ndeko na biso Diana Makila et ou melité lelo yo to ko perdre papa na biso Chaba Moscovite donc et puis c'est vraiment passé Toza wananda kunaye izana batu awa tozokota comme ça moi quelques personnes bazar donc malgré passe mais bako forcer kaka koloba pour ba souvenir pese belé ya papa moko bien abandaki vraiment côté ya makamnaye ba film na ndeko sala ezaki vraiment maté ya pona biso donc tozana ndeko na biso moko mbote ndeko boni moi muke lelo tomonyo awa na ndako ya papa Chaba. Papa Chaba lelo azata tiki biso tango ka sangwani sala ki ondengeni. En tout cas, coup de tonnerre il y a liwa ya papa na biso Sami Chaba. Premièrement, il na nous passi parce que toza na sentiment ya mawa. Ya romona na ko perdre lisusu moko ya ba icône ya théâtre to ya ba icône ya auto banda ko benga na kala maboke atiki biso parce que papa Chaba bandi théâtre depuis groupe Salongo oyo bimisi ba artiste ebele ya mboka na biso Congo. Et puis les sous côté à ma auto, côté à ma pièce théâtrale na sali à kolobela kututé na banzonzing na batroupe ya batu na invitation na il était toujours permanent. Ya repé ça to ya roya. S'il s'agit à répéter, il donnait toujours son temps à répéter pour eloko ya mutu o invité to o pièce au sala et les bien. Vous savez lelo to père de artiste et belé na mboka na biso. To tikole la Diamant Makila a. To tikole la sous mama Chako et la nani. Et lelo o tozo la papa Chaba parce que vous savez liwa ezokota mingi na ndako ya bato théâtre on ne comprend pas ezosala biso passi ezosala biso vraiment passi ko perdre lisusu moko lokola papa Chaba na kombo oto ebelaka mingi le Moscovitch eza théâtre oyo salama ya et talama ya osakana te bato nyonso tout boyebi et puis je me rappelle encore na pièce ya Akomi Nzambe papa Chaba pe azalaka. Et vous savez que Asali et Belé Namboka Nabiso Congo, as artiste l'État et Yebi. Donc Chaba, Akoufi. C'est trop. Hein, ça fait. Et ça la biso propriété, ça la passe makasi. Ce que tu as habité, tu qui sont maladie à papa Chaba. Mbalamon Kabo et Tolal Tolamungi Toki qui papa Chaba Koufi. Abela qui est Zalaki Nini Po et Komambo. Bon, c'est là le source Ndenge Bandeko Tozo Kakana Masolo que non, à Kende Kosala. À salaki constipation et moi qui est hôpital au hôpital après il y a un an de maquillé donc liwa ezalaka nango motindo ya nzambe kokufa ezalaka sute abelaki makasi to nini non premièrement faut que tata mutu pasi oyo ezaka malade atozoka lisapi ndenge nini oyo ezaka malade donc la mort dépend de Dieu liwa totsaka liboso nanu ke no liwa est dépendant na nzambe nzambe sera permettre to kufa nzambe sera permettre to a permettre te preuve en est attendre nzindi soko betie boy so etanga maki journée était au kufa au mona kaka pif a pumbo ke yo moko tsena solo na maboko mais apparemment liwango to ebité ezokende kana ba artiste et comédien pour te perdre pe belé to ka ya makasi pinande bazolongwa mama Chako a to tika biso ka même année so to bito taba wana ya makasi ya mama Chako to tika biso ndeko na biso susu Diana Makila yi pa to kufa awa pas même 5 mois on so na bo 5 pas même 5 mois ndeko na biso Diana Makila to tika biso awa et lelo yo so to bito tana ba artiste bazamo ebele o ezaki batiki biso so to ke sous na groupe rénové kikedi pe basa matanga non ebimite ndeko na biso fatu pe azana encore ezana na morgue et lelo yo papa na biso Chaba eza nini na ba artiste comédie bon eloko wana ezo interpeller bandeko ebele surtout comme on a que toujours na ndako moko oyo ya ba artiste comédien liwa ezokotaka liwa ezoyaka kaka
faut que luka koyeba qu'est-ce qui se passe. Est-ce que bolingo ezate entre bango nini ezo sala bongo. Mais yango na uti koyebisa yo liwa eza makambo nzambe. Maladi pe eza makambo nzambe. Donc to tiana nous te que non ezo utato ezo côté la wapi. Premièrement c'est d'abord Dieu. Pas si haut toza nango lelo ya ko perdre moko ya ba icône ya théâtre ya mboka na biso. Eza pas si haut tozo yoka tant to yoka kike mama Shako akufi, tant to yoki kende ko na biso Diana Makila pe akufi. Bongo biso ba haut to tikali. To milengele parce que to yebite. To yebite lobby, to yebite mukolo mikoya. Bande ko na biso ya théâtre tozo yebate pona nini kaka bino, tozo yebate pona nini kaka bino. Donc yango wana to yelelo tozo lela toujours na famille ya papa Shaba, tozo lela na bana na ye, tozo lela na bande ko na ye parce que azana bana ebele atiki. Famille eza vraiment munene. Ba souvenir ne ya malamu tikali na ngoi papa Shaba. Bon, souvenir na ngai pena o personnellement on ngala zanga ngo ezala tanga fongola ka bimisa ka fanfare. Na théâtre à Moscovitch, azo meka fanfare. Pe mawana ibeta ka mabe. Donc et puis dernière valise tant ba bimisa lié mal o abimisa ka ba livre. Wana vidéo la silika ka makasi. Donc place wana eza babilo na tigala nango mo trop yaye. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce qui concerne papa na biso. Bande ko na biso ba olanda biso. Ba artiste et comédien ba batikali poto yebiteli wo ezokota kana ndako moko wana. Okolo banini pona ba. Bon, pona bande ko na ngana o banana na ba jeune o bazoya. Ba exemple à Rolanda ya ba papa Shaba yango. Ba exemple à Rolanda, ba papa Shaba ba sali théâtre sans rancune. Oyo kate kalobana na mutute oyo kate kaza binemina kingani non. Sali théâtre na ndenge longo bani, ba sali théâtre ndenge sengeli. Biso pe ba auto tikali to milengele. To sala musala po lelo oyo batanga yo. To l'état congolais pe a raisonné yo ndenge lelo oyo tozo raisonné papa na biso Shaba le Moscovitch. Vraiment merci beaucoup, merci. Tuzakaka ouais papa Shaba to kota na kati ingénieur to kota na kati tozo moi quelques mois joana bande ko baza malgré pas si ma tozo kota donc total comment ezoleka kuna na kati vraiment merci à mon boss de Ondinga bino nyonso ba o bolinga ka je m'adore télévision vraiment vous s'abonner massivement ba bichaine ezaka moko to kota tozo ba image na kati total ah oui quand to ba kito lela na ba o bazo lela donc to c'est bien ba c'est pas bazo lela to lela na bango to koti na kati alpango awa to na kati alpango ya papa Shaba tout le monde est battu vraiment est-ce que tous les l'ensemble parce que papa Shaba qui papa est besoin sort. Voilà, au Botolanda, moi on a papa Shaba, bonsoir Yaya. Voilà. La bandi grand sœur abonné Koloba. Voilà, c'est Akashineko s'il te plaît. Merci. Babé on a comment on a Mireille, ozali na ina mon toi Kofi Robenge nani. Bon, bengue papa waza papa ya copine na totanga na classe moko. OK. Sango comme la kololenge nini. Ya bengi nga na téléphone lobby et papa qui voilà lelo na e. Voilà. Koyoka lelo yo papa teki biso. Souvenir ni utikai na ngoya malamu pene ya papa yo azaki papa camarade na yo copine na yo souvenir ni malamu utikai na ngona yo. Ma souvenir ezebele papa ya théâtre on to vanda ensemble ko sexaka bande ko sexa biso azaki lokola papa tala lokola camarade. Tout ça ça fait mal pour Kendena. Merci beaucoup. Merci. Mbote. Mama tomono awa na matanga ya papa na biso Shaba. Uzana ni papa Shaba. Naza petite sœur naye. Uza petite sœur naye. Tango kaki sango wana ya liwa ya papa Shaba sala ki ndenge ni. Akufinela maboko na biso moko. Esala nga bien te. Na banda ko lele kuna kufite. Tanto olongola ina kitambo poto kene na galema asaki nokone ezikaki a changé oui bateki wana Moscovitch na banda ko lele wana tanto sana na kitambo to ebite to occupé sa maladie te papa Shaba belaki nini abelaki ndole la kalibu passe
kaka libumu passe soko tuni ozoka passe pika awa abandaki koloba te soki tosali prière abandaki nsimaka amen mais aloba passe azoyoka atikaki koloba te abandaki kolakisa awa na ndenge ake kokufa mpasi yango wana ezwaki vraiment temps ou bien ezalaki kaka na temps moki te mpasi wana ezwi 4 jours ti tokóma na bamoment oyo akufi tokolobaka une semaine. Vraiment, merci beaucoup. Courage. Merci. Expliquez biso le cas lolengeni. Bon, tout à bon, papa qui bien. Tout bien avec papa, tout bien papa. Yaza papa tu, ah papa na yo. Oui, qui bien dimanche donc sur la normale. Je crois j'ai dit d'habitude à la mukara 4 heures, à la mukara 4 heures abîmé à Sokoli, à Deli 5 heures éclairage, on n'a pas qu'il y ait des messes. Mais j'ai dit tout comme 7 heures. Mito abimité atanda ke ndo sukula bongo to ka fongoli porte yo ka ki ngote maman grand-mère aki abete les portes sami neni lelo ki église te c'était maman na zaki konsi pas fongoli pe porte azo so la ka yel banda yekuna na kazi na oto lia ki simon ko boye ba wa bokoko wana aleki on peut comment pour elekisanga libumu elekisanga libumu libumu kanga makingai so na bina ki l'église nous a dérangé on a fandi libumu elekanga okolia na sali la onini alobi pe loko balambela azo solane normal azo sai la téléphone na fongoli pe porte normal penza voilà j'ai dit aliepe vendredi libumu ko pende bandio le ka limezo le kae vendredi muto ko kasi sauter le matin to ka sauter le matin ba bengele mama musika mwasi na ye waza kati abengele po ya za kawati o bengela nga mama musika ayo sukula nga pona luku kati to kama papa ya puisque boy mais awana zo sorola téléphone o ka sauter le téléphone te ayo pesa cousin nga téléphone joa ta crédit benga mama musika abengi solo na maman c'est capable papa aussi donc un hôpital té et non que le ramkel maison les kanga de salinga moi fati et lo ezata zo solo la wana vendredi maman c'est capable qui na vendredi buto wana potuta na samedi na temps aleli na buto ala na kité azo lela saba azo lela na temps le soir bete les portes que l'hôpital ayon di mato que l'hôpital mais abi azana docteur na mon ko a quelque part à traiter kai abinde tza ngolo ramke donc il n'est pas docteur là bah l'hôpital a fandi azo seka azo a seki sikut bat makas na hôpital na temps ouais docteur ba so docteur abi te na otinda yo na hôpital moko na lingwa la ba traiter yo kuna a sali transfert na lingwa na ba so misitala ba ki sebele yo le la carte libumu passe mon pe et kata ki na vraiment ko le ki bando le kasi azo le la carte libumu passe samedi wana le kité mai azo mela ka ba mai ole la libumu passe le hôpital wana docteur wana lobi faut pas que ça le examen mon maman et moi et ça li $98 93 ou $98 depuis d'accord abi mena kena ndaku azoya banda wana c'est le docteur wana ya te comme 18h docteur mususa yo ya ndenge nini yo tala fiche nae habité etande la moneli papa pour mettre ça bino transfert na hôpital ya nene pour akomina nupal atozong sa makila te bazong se makila papa na mutuka papa la ka azonganda papa boko ki l'hôpital azonganda tellement alinga kite ba yeba to kende ngalema to kende nini kitambo na kitambo wana atanda to ki somba makila na banque de sang ba tse ba perfusion ole la ka douleur bon ezaki lo kwa premier somba no pesa ina pour na douleur wana to yina makila ba tse makila akile esili ba ordonnance ka izo bima ba yo tse ba perfusion donc bon perfusion moko awa de maboko mais solo nai azo solo la papa ça va oui ça va olia te mai alobi mai bomeli azo solo la na normal to yo koma ba heure mo ba 23h ba ina papier mo fo ba sali 6 examens
na biba mbongo pe bimi belé ma boko mbongo etikali mukie to ana 23h tongo eza mulai bon yo ya sous ba fusion et si là problème te tolongo na biso na porte wana to kolala na urgence wana côté ya zalaki na sima fenêtre wana lali na batlo meza wana ba 3h aoka papa azolela nda banota ekomisko ya makasi azoganga penda ya makasi azolela na la musi kuzana ngamo mbala c'est Joseph oh non yoka on dirait ça papa kende na telema pe na fenêtre na ota la so qui réellement eza mais non moi loko eza papa nde a telemi wana moko so sa bongo moko akati na salle des gens wana bakanga qui porte bakangi porte to kele bango porte ba 3h wana ba fongoli te to zeli ba 5h ba yo fongo la porte ba fongoli porte wana ba ki batalier parce que comme une fièvre azo solo là wana siko to comme dimanche na tango wana ba 5h ba OK na fièvre ba yebisi ba docteur ba sali sort le nas to ko so ba kis ba betaille yal ba ka ba yebisa ba te allez papa ko lia habillé ba ki sai lele ni omelette les cousins na bi o ba examen o po ba se be examen c'est ngambon ce qui peut mbongo esili wana ce qui ordonnance yé to so ba su ba kis po après examen il faut ba ça l'ordonnance baye mokhala isaki na ndako po bando sola baye otwele carte na ye o bazula ka traitement wana watu koma kuna kitambo carte na ye wana na ba carte bancaire pour na oka mbongo zaki na ba carte ne nyonso kuna ayo benga papa masumu alo papa masumu eza mwana papa Shaba tozana papa na hôpital awa kana eko migra papa masoma boza hôpital nini toza na kitambo habité bolongwa na kitambo bokende na ngalema boza na carte to bitwa na carte abisa bana obenge lombe bokende ngalema esenga ki wana to futa bambongo ndenga lala ki wana bablo msusu wana wana na tongo ezui moi tant l'état bango ba ki na banque wana ko ke jambon mo de passe apesa ki bango pe babosani ba yo senye su mo de passe ako ka so lo bati aho ko lobati so batuni makamu saba mo de passe oninga so lobati nazo nganda kunazo bongo na ya to futa poto keningalema entre tabo bon c'est pas comment que la ta pompex bon c'est beau pas ça est to yepi wana to kuti ba bongo makamu nyos ezo ki so moi temps to komiti ba 12h to yo kuma na ngalema ya to komina ngalema bati na chaise roulante docteur Moraye wana so ba infirmier pour ba ko tsae batali artiste wana carte to côté na réception ils en place mon bâtir à carte wana ba jouer ba côté na urgence libumu et vimbaki os ba na nini wana pa to moni libumu et vimbi ba ko si moko ba e ko pesa mbongo ya oxygène faut ba tsaye ba son faut ba tsaye na oxygène to oui ça va déjà to tsaye bo pesa mbongo wana za ya bato bio qui problème te ba yesu na ordonnance to mais baba qui to dépenser mbongo te comme su ya ordonnance boye ndenge nini aza na carte na ye muto ya ba ki bisa répondre biso so ki carte ça va to simba ete to la tima kamba carte ko sila bongo to simba ye bon to moneka to wela non santa mutu to mbongo to pesi bon bala za ki wana kuzana nga ki osomba ba kisi ayo benga su papa masuma bi papa yo lobaki awa to dépenser mbongo te mais tala awa ba yo singa biso susu mbongo ay se sava nazo benga elombe papa elombe pa yesu ko benga akut boss wana papa elombe ba yesu ba biso ba papa mo su wana po ba sali 3 examen mbongo susu makamba bon ko ba komena na idée to wela na nu santa muntu na place to de la kablo ko fele aya su nanda ka yo zombo na bito zela na papa elomba bibo bimisa mbongo te nazo benga bango ayo benga bat na bango fondation wana madame moko ayo benga biso madame Bibis ba osenga bino mbongo biso pe to expliquer abibo ki passé ngai bato wana memele téléphone agangela ki bango makasi agangeli bango baton so babandi aussi boki ofunda pona nini bino bosenga biso mbongo na maboko to asuna mbongo te bongo to sani madame Bibis wana ayo loba ayo rappeler biso ki problème bobenga numéro na ngango soki problème bobenga fansi to comme déjà ba 14h
wana nde bapesaki bakisi oyo tosombaki wana na nde batiaki basone wana mwasi na yoki oya wana na bima moseka ndeti baboya bato bakota yo kende nano mpo mokolo tozalaki nika ye wana tozalaki bana na bana yo kende nano akei abi namoni nini ndenge banda osala wana biso tokota na kati te basengi kaka boye bozwi bopesi balingi ata moto akota na kati balobi boye bozwi bopesi atobi seke alali seke nini wana batie ye azo respirer bien peut-être respiration nde banda osala alala te seke alali or moto esa akufaki na ye biso mpe tobi topema kuza nanga biso ozalaki nabi nga nazongi no na ndako nazoya tikali wana ngai na ya mobali concert nanga mpa ye ndako ayo osukola na mwasi ne pas azalaki wana toprofite tolali na mwa baba wana ye esi akufaki tokomi ba 16 baoyebisa biso ka elo moto mama moseka yo kei na osisi kotuna ekei na okotala ye ake otala ye place azalaki wana abi anamoni papa te seke baki osala ye baexamen wana ba 16 seke baki osala ye baexamen bon makanisi mpenza ya okufa ezalaki te tozali mpenza na kobanga te kobanga ezalaki na butu eka banda olela wana totali nde tosololi nde na ntongo na ndenge alie donc kobanga mpenza ezalaki te banga ezalaki te na mutuka ere tooya tosali priere ere tosala priere nde banda otia atiki osala bongo ayoki priere ere mpe tolobi amen ye mpe alobi amen donc grâce ya okufa mpenza makanisi ya okufa ezalaki lisu te abi namoni ete seke baki osala examen tofai na biso donc tozobeta masolo te ma tokaki osala su bongo te tozoya vraiment okime tozalaki na biso à l'aise tokomi ba 17h chaque akongo ayoya akoti na entrée principale nayebisi kuza na nga namoni chaque akongo aye akoti kuna seke baokota ye okende okota kuna ake docteur wana abi moto akota te abi mais chaque akongo aye ake kuna seke bakokotisa ye alobi te akokota te abi papa yo oza yo oloba okota te mais kuna bakokota alobi akokota te moto akota te botika moto akokota kuna te or chaque akongo kuna banaye koinsiste kaka akota ya banaye koinsiste kaka akota nde bayo oyebisi ke akufi wana bayebisi papa chaque akongo wana mpe biso toyebi te abalusi mpe mutuka abimi ngabi moi chaque akongo abimi seke aya oluka biso poti na telefone tobanda osolaka na papa masumu na papa elombe papa masasi mpe ya moko abengaki ayebisi biso ku tozoya na papa elombe me bayaki te donc chaque akongo tosolaki na ye mpe te na madame bibiso wana nde batosoya na bango tobi akobenga na numero ya papa biso toke te toyebi ke o biso bana po tozela ye nde aya envers biso ere tozela ya parke mutuka kuna toka babengi muteba nde kuzwa na nga telemi directement bayebisi non papa aza te papa esi akufi tomoni mpe tokomolela chaque akongo bandi ozwa baimage wana tokoti mpo baketisa ye na mort tokei na ye batia ye na mort nde tobimi tokomi aso ba 18h donc examen bapesi biso suite te ke o soki nini andolelaka libu mpasi na résultat examen bapesi résultat te libumuka nde evimbaki wana. Merci, courage. Merci. Vraiment merci beaucoup Nabalandino sur la Gemidor Télévision, vraiment merci. Boyoki mwana ya papa na biso ndenge ya lobi papa na biso Chaba mwana na ye azaki na no hôpital vraiment minga lobeza te bino boki explication ndenge maladie na ye bandaki donc maladie ya papa Chaba e humilité zaika juste libu mwanda ko la libu mume donc ezopesa ka passe ezopesa vraiment passe ça li passe makasi bana bazolela bandeko bazolela et tout moni pende ko na ye ya mwasi ya pesi explication comment maladie ngo bandaki ya humé na maladie te papa Chaba sali 4 jours na maladie to ebite eza nini ba artiste et comédien bazo sila na mboka na biso vraiment bazo sila to ebite likambo oyo soki eza nini to ebite likambo soki eza nini vraiment na ba artiste et comédien donc pas si vraiment na mutema ko bungisa mutu moko oyo azaki mayele oyo azaki vraiment important na mboka na biso na artiste et comédien vraiment ça qui est important dès qu'on peut ça va conseil vraiment donc et ça les passe ils ont ça la passe vous s'abonner massivement na Gemidor Télévision donc ba information o etikali pona artiste na biso papa Chaba Moscovich donc boko zwango
na Jemidor Télévision. Merci na bino nyonso bo s'abonner massivement. Merci na équipe technique Mobimba, na moni héritier na moni Valmi Luyeye, vraiment équipe technique Mobimba, Glody Mesa. Merci na bino nyonso vraiment musala malam. Na bino pe ba abonner nyonso ya Jemidor Télévision na bo sanité mon boss Deo Nzinga. Vraiment merci beaucoup papa. Bo s'abonner massivement. Merci. Tokutenda prochain numéro.